na période moko nazalaka na baninga moko la kisinga tala tozo somba crème et pourtant il crème moko bato somba na pharmacie tozo somba crème to pakoli Shirley to teli to pakoli nini bilanda landa na oui na pakola kango bilanda landa na pakola mabe to mona ona te kitoko to landie bi pakola siko na keko simba ya suka pourtant il to somba na pharmacie pour te comme kitoko sembe tout ngala bo mwana ngala bima bouton te ni ba so bima ba bouton wa tsaka ba kisi bouton sila ngala ya mto ba bouton na nzoto na ngate na moni bouton moko ebimi normal e ko le kata msungungi ya swaki na mona ya mi balé bimi ndene liboso site mi balé bimi mi sa tele pardon ngai na ke pa na kimi mbango pa médecin ba bouton siko soke e pasuki e to tika tache noire ngabi no nga jamais na bamba bouton bo makambo na so mono yango te na ke pa un médecin dermatologue apesinga ba soin ayibisinga koliaka boyete na saleli kisi na nga pesa kinga na la papa desfe na la papa odon na tika na nga makambo linga na nga lisusu te pona mona ka patient ba bouton ba na osala passe na compagnie en fait ba bouton ba mona ka passe na yeba ka eloko wana te ngabi nga ba passe ba lingi na nga ngo te na ekotika na tiki après sikoyo na ekomesa na tellement pour ce qui est nango naturel na comme ba produit ba benga rango ba hydratant au moins ba produit monsieur nango simple et ça nango kaka pona ko soigner kaka poso oza ko hydrater poso na yo oza ko battre nango un point trait après les sous na komia mafuta mo soki ya citron soki ya nini na pakola na landi yango ebe poso ngai komi le roi posa ba mpaka et komi ngabi non ngana sala boto likambo nini na tiki na yeko za mafuta moko kitoko ya kakao na bato so ba mafuta na kakao kenda ka sango mafuta moko kitoko mafuta wana ba pakola ngai so na pakola yango ibisanga ba bouton allergie et comme allergie na tika na yeko lapa ba mafuta ya biso to somba na ba magasin ya biso Afrique ya poso wana na simba kango lisusu te na tika la mafuta mona somba na pharmacie période mona ke ko somba na matonge na biso awa et salinga sous ba bouton mona punga bina tiki na zongelika na somba na pharmacie donc na zasko condamné na somba ka mafuta na pharmacie et puis kaka yango kaka na chanjanga na lisusu te et pour na ngeza ngana ni mona na ba photo wana ndenge ezali na linga na somba makama buzo bate na boya ba problème yango wana omoni poso na biso santé ba mindele balobaka santé pe poso za rappel na santé na ye c'est vrai poso za na santé na ye et ce que ozali ko attaquer attaquer santé ya poso ba biloko to tiaka ba produit wana poso za na ba madusu moko boye poso apemaka tango yo kozoka ka moke okomona ke makile ezali tango yo zo pakola mingi ba produit wana eza ko kota pe na nzoto ezo leka pe na makila bandeko na ngai soki olekisi yango et comme ba maladie misusu ba mindele ba médecin ba ko expliquer ngote po ba yebi na bango en fait ba yebi loko wana te bango ba pesa mafuta oya ba compliqué wana o pakola pour un temps o attaquer problème sili otiki ozonge no banino kitoko mais tant que ça ko continuer ba effet secondaire pe eza ko landa makila eloko wana zo pakola wana ezo kota na makila na yo et que no botre ba problème moko ba médecin ba ko expliquer te pour en fait ba yebi na bango makambo wana te ba oya po soigner ngo pe bien te après yo moko okomi le quoi bato ba drogue okomi accro olinga posono engengaka eyinda lisusu te okomona okomi frustré olingi lisusu ko yinda te ba yebi sio ke eloko zo pokola to problème olingi pe ko tika te poso sepe na posono ya pembe omone sika ba problème yaka na zongi sina le malo. Merci maman Mise na banzi otei nangai otei na odon na Charlie na kende nano epe ande kona biso Charlie Kashila toyoka e pamba te bande ko ebele ya ba congolais ba congolaise otale longia moto tache lokola tenia ba soda e yendenge nene toko développer yango soki pe Charlie a ko développer bilongi komi tache bouton to ebite to epesa papa na biso Charlie Kashila maloba likola ba mafuta oyo eboto.
eboto DSV eboto bandeko nyonso baza na ligne mama mise na papa Odo nga na kobakisaka mwa moke na lisolo oyo uti kobeta ya po mais nalandaki yo na ebandeli namoni ke obungi mpe mwa nzela mwa mingi par rapport ya koloba ke parce que tokokende banzela moko te par rapport ya koloba ke mwasi abimi banduta to mobali abimi banduta nduta ezalaka na mobali ezalaka mpe na mwasi et puis nduta ebimaka kaka te soki ozopakola produit nduta ata mutu ya mwindu abimaka nde nduta donc ata mutu ya produit abimaka nduta nduta elingi oloba kaka teke mutu fo ozala na opakolaka produit mpo obima nduta te nduta ebimaka biso tomona meme bafame oyo apakolaka produit te aza mwindu naturel ndenge babota ye aza nango tomona mpe mibali mosusu otali ye boye aza munene otali ye mpenza bo alongoli chemise bozolave meme na plage bie wapi osentir mpenza ke nokuta aleki na mwasi na banduta donc ilongoli eloko wana ya kolobaka nduta produit kaka soko opakolaka produit ndoko bima nduta te kote wana olobi mabe na ye siko kozonga kote oyo ya baproduit ndenge olobi tout à l'heure mpona produit nga na komona ke d'abord babengi yango beauté donc so babengi yango beauté ezali le ya beauté donc so babengi yango beauté cela veut dire que toza komona déjà eza kopesa bopeto donc mo wana ezopesa déjà bopeto donc moto soki alingi ozala élégant to azala ndenge nini produit d'abord ezali te kaka biso bayindo soki olandeli me bango mo bamindele basala bamafuta oyo ezali ya bango mpe oyo ezali ke etelisaka mpo na bango parce que mpo na biso na ya bango eza ndenge moko te biso tozomona kaka bamafuta na biso ndenge ezalaka ke tozokende bamaison africain tozosomba mais soki okei mpenza okomona mpenza na bamaison neti na poto awa esika batekaka baproduit okomona ke bango mpe bapakolaka marke baza pembe ndenge omonaka bango balekaka na banzela awa eza na mafuta mosusu oyo ezali ke azolinga susu azala teint clair de susu koleka ndenge aza wana ezali kaka na bamagasin na bango donc oyo basombaka yango mpe etekamaka donc cela veut dire que balukaka mwa beauté aza na beauté azoluka beauté mosusu eleka mpe oyo ndenge azali wana donc azobongisa poso na ye ce n'est pas oyo tomonaka lelo okomona bamindele mpe bazokende kota na baplace moko ezali ke aza ne déjà ozomone déjà aza beauté mais azokende kota le mosusu na baplace moko baminda baza kobete baminda alali mutakala ti abimi azwi mafuta moko bandi kopakola ye donc ezali azoluka beauté mosusu alors na biso baafricain soki otali bien ndenge ozoloba kopakola wana nazwi yango na deux catégories parce que kopakola d'abord ndenge nazoloba eza beauté bon oyebi nga tokutanaka nga napakolaka te nazodefendre kaka naloba ndenge réalité yali cela veut dire te so napakolaka te il faut na critiquer kaka moto apakolaka jamais parce que nazoyeba bien ke mafuta eza beauté d'abord soko natia yango mpenza na réel boye na ndenge ya vrai d'abord eza dépense soko omoni moto aza kopakola nzoto ne produit cela veut dire ke azodepense d'abord azodepense koleka yo parce que mingi mpe bakimaka dépense parce que soko otali mpenza mingi bakimaka dépense parce que kosomba mafuta wana kosomba biloko nyonso wana otie te na nzoto na yo ti mbula na mbula en tout cas soko oza na mbongo mpe te okoka yango mpe te mingi bakata yango mpo na dépense mingi mpe bakata yango mpo ndenge mama miza oti kolobawa ebimisaki peut-être bambuma bacondition banini tututula alo yamoni ke ezobebisa poso na nga tika na kata mais soki bandaki kobebisa poso na ye te alingaki kocontinue yango nde lelo nde tozoloba boye alingaki kotika te parce que soki olandeli ye okoyoka ke nachangeaki mpo ebimisaki nga boye naye kochange so mafuta boye esali nga boye naye kochange namoni ke non natali elongo nange ekomi koko natiki mais eza na bato mosusu mpe soki aza kopakola nde mama miza azoloba wana ekosala ye oyo esali mama mize te donc baposo na biso banoir eza différent ya yo ekoki kotosa te mais ya moninga etosi donc cela veut dire que soki moninga ezotosa akati te azocontinue mais nakoloba te ke ezali mabe soki ezosimba poso na yo te soki omoni mpenza ke eza kobebisa yo wana nga na kokondana ngo directement ekomi mabe okoki kotika okati parce que ezobimiso bambuma to soit omoni ke elongi no ekomi lokola koko soit ou bien omoni ke elongi na yo ekomi ezobonga papa omoni eloko mona koloba nazoloba kaka pa na makambo ozoloba omoni bamafuta mosusu ezali bamafuta mosusu ya baafricain ezalaka mpe makasi koleka moto azotia oyo azotia bamélange okomona na poso ya moto mosusu soki opakoli kaka mafuta normal omona esimbi yo teint clair kokanisa kutu moto abakisi bamélange ebele ozomona ezosala sikoyo ezodefendre sikoyo poso na poso donc toboyi te na mafuta normal meme DSV ndenge oyo oza wana okoloba teke napakola mafuta normal te nakana kosomba mafuta ya bandibu ou bien nakana kosomba mafuta ya balma
mais osombaka mafuta na maison africain parce que africain mingi eza mafuta oyo tosombaka kaka na maison africain même soko pakolaka te mais mafuta esombamaka kaka na maison africain okopakola yango jamais mutu akolobaka ngo nga napakolaka mafuta badoche mais omona nzoto no ekomi pembe parce que banzoto na biso africain miso yaka soko pakola mafuta te osokoli osimbi mpenza bozo sentir mpenza neti omona pembe neti bacalcaire ebimi loko bacalcaire donc non mobali nde toza boye il faut utiliser mafuta oyo eza normal oyo ezomonaka ezosimba po ezosimba yo mais kopakola po nga na koyebisa yo ke mpona kote kopakola ndenge ozokoloba wi eza mabe soki ezosimba po na yo te mais soki ezosimba po na yo donc d'abord eza beauté ezali eloko oyo ezosalaka ye soki omoni ke eza kobebisa poso na yo ndenge olobi ke faut ke nomona minganga bakolakisa yo ke mafuta boye nde okoki kopakola oui obandi opakola na yo yango parce que omoni ke ezosimba yo un moment donné soki omoni ke non ebandi kosala yo baeffet moko ya mabe otiki na yo eza mpe mabe te alors nga nayebi ke bato mingi batika yango kaka mpona bacondition peut-être soki ebebisaki esongolo ou bien soki ndenge nini mais koloba ke epesaka banduta ngai mpenza na ndimi yango te nduta epesaka kaka mpona baproduit te nduta epesaka kaka mpona mutu nyonso akozala mutu mwindu to nini en tout cas akozala kaka na banduta yango moni ke DSV ndenge ozali wana yo opakolaka bamafuta mpo nga nayebi yo bien na si na ya mpe namona bamafuta opakolaka donc bamafuta wana eza bamaison africain oyo opakolaka wana mpo namona yango mpenza me natalaki bamélange osaka na kati te me namoni kaka normal bamafuta oyo esombami na maison africain eza bamafuta cher eza lokola ya ba euro tomonaka na banini te oyo ba 5 euro mafuta wana yo osombaka wana mpe eza mafuta oyo ezalaki ntango ozopakola yango mpe ezochange mpe te na yo parce que soko mpe otiki mafuta wana kozala na te oyo oza nango wana te donc oyo nakoki koloba yango wana nakoki kobakisa donc bravo na baoyo baza kopakola oyo poso na bango ezokobeba te donc mabende ebeba otiki mpo na ngai wana ngai nalobaka mingi selonga soko omoni ke bebisi yo elongi omeki nanu kochange te natika ndenge mama miza apesi biso conseil ke esalaki nga boye badega boye wana okoki kotika na yo mais soko omoni ke eza kobebisa yo te donc namoni mabe moko te si plus tard soko omoni ke ça va ostope yango wana papa na ngai DSV nazongisili bino baloba vraiment nayoka mpe bandeko mosusu merci et pour wana ezalaki intervention ya ndeko na biso Charlie Kashila awa na kati na radio lisolo awa biso tricage ezalaka te na banzi boyoki ndeko na ngai wana na banzi bandeko makambo oyo tozali koloba bandeko bozwango na sens moko éducative bozwango na sens te ya critique bozwango vraiment ke ezali conseil soki bozwango ezali conseil yo moko okoyeba soki pe ozwango na système ke non ezali baza kotiola ezali ko dépendre na yo pamba te omoni soki otali bato misusu awa na kati na poto azali mukolo oyebi po ya moto na yebi te il faut bapesa biso hydroquinone to ambi esilaka na age nini wana pe ekozala pe malamu po toyeba bamafuta nini oyo ba mama na biso ou bien ba yaya na biso oyo tozobenga ba grande sœur bakoki kopakola soki koki kozala na age nini pamba te tozali komona edeborde bamafuta wana okomona mama ya mokolo aza na ye mwindo te na biso ezali kitoko me mama azali koforce bamafuta oyo po ekomisa ye elongi mwa ngala ndenge papa na biso Charlie Kashila lobi me elongi eza kotela te mutu po atela me mutu akomi rouge pembe na misu awa boyebi pembe na misu kotoyo mwa boro babenga yango soki nini oyo ezala pembe na misu babenga yango soki nini yango ekomi eteli te me ekomi rouge me mutu ateli te bandeko eza problème pamba te eza kobenda pe ba cancer de peau na bato ebele bato misu bazo comprendre te oyebi mafuta oyo pe bebisi ebomi bana ebele ya mike po bato ebele bakotia o bayebi bapesi ba témoignage te mwasi apakolaka mafuta hydroquinone me asali erreur amelisi mwana me mwasi na ntango azopakola mafuta tellement lingi libele na yo etela pe libele ezalaka nango toujours ya pembe po ebombamaka na soutien opakoli mafuta tina mabele alors mwana oza komelisa ye
aza komela ba hydroquinone wana aza ko respirer ba hydroquinone oyo pakoli na nzoto